Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Sango moko akanisa ike eza jide c'est les spectateurs Nabes Sango a déconné Sango a le vivre avec puisque Amélie banana donc on fait kuiti moko ça tire à des 40 degrés pardon. Donc mon ababou chauffeur banani basa na ngoka nengoyo Jimmy matetelemba lemba Jimmy matetelemba ko beta ka ngodengoyo papa eza soupu na tolo basa otindela biso yango mais na Angola bateka ka ngote bakozi na ebike boko sepelate mais chers téléspectateurs est-ce que na fini moto te na sali rapport na ngai. Je suis venu rendre compte. Et là-bas, Maréchal Mobutu, c'est Seko. Je suis venu rendre compte. Et compte Nangaï, Nasaï Lango Nanaï. N'a pas ministre. Bolinini. Président de la République à Longwawa, à l'hôtel, la Bino Moussala, Mabé Bazosa, na Loufou. Ministre, c'est pour ça qu'on a tiré l'eau. On a l'eau qui peut y bomba, qui peut y dini, il va se la sango, la senko, à nous boire un coup de tête. Bouillame! Voilà, nini, pendant que Botika Biloba Ningwana, ils ont kokota, ils ont empoisonné la population, ils ont empoisonné la jeunesse, ils ont quoi la société. Bralima Yewana Nwokanga, Inibra, Bralima, Coca-Cola, vous vous en foutez. Donc, Loufoundé, Bangolé, Obazako, Lia Biso Bongo, Yo Bank di Congo, ils ont Pesaka, ils ont Binisaka, tous les lots. 14. Bazoko, nous sommes en biloko wapi. Na Lufu, pendant que nous wapi, na Angola. Na monnaie nini, na dollar. Dollar et outi wapi, na Banque du Congo. Et outi la gouvernement. Je me suis assez étendu sur les problèmes. Bakanga bralima te. Bino, problème est à dénid. Au moins, Oeza, biloko Oeza, contrôlé. Toko betango régulièrement. Banana, c'est pour les singes. On peut pas calanter bâti. Banane dans les ramis, ce sont les singes, les macaques, les orang-outans, les gorilles, les oustitis, et que sais-je encore, les guénons. Donc, basa otina rabiso les baguénons, tom et laka, bata loufu babeti bakop na bango, basa fouli bata OCC, basa fouli bata ofida, basa donc bango nyonso pendant que bamasango yo et ça dit bakanga vous vous en foutez de toute façon. Il y a encore loufu ango to tala wana ba divise wana ekosila batini ba banda okende kosomba ba chers téléspectateurs j'espère que masolo babiso masola papa molere kotibino na fingite na tongi
Ben nayebi pe ba osala eloko moko te. Ba responsable ba osala eloko moko te. Ba zo bele botala. Anguluma pongi. On va donner le perdième. Combien? Je suis pour. Mbokezo bongate. Mbokezo bongate. Ah, musée, naleli musée. Puisque on a simbaka chicote, taxi, komaka, beaucoup de taxi, 3 personnes, 4 personnes. Mais bon. Affaire à suivre et voilà d'aglissement. J'espère que le président Corneille Danga a dédommagé comme on a eu na bukani lobo na koya ki na escalier na et à vous. Caméra ya Molière Télévision et beta kina nuturu awa tozali na province ya Congo Central mingi na mboka lufu oyo ezali frontière ya Angola na RDC ndenge kaka bozali komona awa tokoma kina na frontière ba soda ya frontière ba yaki kosala contrôle na bango nde ba pesa kibiso ndingisa ya kokota na marché ya lufu to bandaki nanu awa pona kozwa laisser passer oyo ekopesa biso ndingisa pona kokota na ngambu ya marché ya Angola. Nzela caméra ya Molière Télévision ezali kosala nanu mosala nango awa na marché ya lufu tozali kokende malembe kino toa kokota vraiment awa na kati ya ngambu ya marché ya Angola. Tomonaki marché Angola bato bazali mingi te ba service na bango soki babengi bino bakosenga bino kaka laisser passer bolakisi bango bakotouche bino na bapoche te et puis boleki boke kosala nini oyo esengelaki bosala image yango oyo ezali kaka kotalisa tobandaki nanu awa kote tomonaki dépôt ya ba XL masanga ya Canet oyo ezali kouta na ngambu ya Angola ezali kokota na mboka na biso tebite na banzela eyaka ndenge nini kote basala bango basalela bango ndenge nini tango toleki nanu dépôt ya ba XL topusani malembe toke komona conteneur moko ya monene oyo ezali kokitisa ba Canet o masanga ezali na kati babengaka yango kuka ezali korenye awa na République démocratique du Congo ezali kotekama makasi pe bana mboka bazali kokonsomango pe makasi tomoni bakourage ndenge nini bazali kosala décharge ya bakuka kasi toyebite na ngambu ya Angola basala bakuka ndenge nini eyelaka ndenge nini pambate ezali masanga oyo ezali na kati ya linzanja c'est-à-dire Canet normalement esengeli ezala côté oyo ezali na malili pena kasi awa tosalaki constant conteneur wana malili ezali te parce que soki moi ebimi esengeli conteneur échauffé puka pe ekochauffe yango wana lelo ozomona bana mboka mingi bazobela basirose de foie na bacancer pona masanga oyo bazali komela yango ezali vraiment malamu mingi se kasi ya pasi eza nini façon bazali koexpose bakanet oyo ezali vraiment kitoko te tosalaki constant sur nga mangola kitoko na retour na biso sikoyo toyaki nde kosilisa ngambu ya mboka na biso République démocratique du Congo na ngambu ya marché ya lufu ndenge kaka bozali komona batu nde mutu likolo ya mutu ndenge bozali komona botala na ngambu ndenge nini ba échange ya biloko ezali kosalema pe na ngambu mosusu bayanke pe miyibi bazali koyiba botala lokola jeune oyo azali koyiba mutu na présence ya ba agent de l'ordre moto kotungisa ye azali te oyo azali kobenda ye boye azali nde moninga na ye ndenge bayokanaka soki ya yibi moninga na ye aye kokotela ye miyibi na ngambu ya marché ya lufu awa na République démocratique du Congo désordre kutu oloba te n'importe qui akointerpele yo akosengo laisser passer akontrole bapoche nyonso kozwa azwi avoleka kopesi ye 1500 francs to pe 500 francs.
Depois ya bakuka na se ya bapage kuka bazali kotiango na se ya mabele propriété pe kobatela yango ezali malamu te wana konsa oyo kamera ya Molière Télévision esalaki tobeti tu lisusu na ngambo bazali koteka bamiliki pe na ngambo bazali koteka baloso na ngambo mosusu bazali koteka ba huile semulu kutu koloba te ndenge bozali komona wana mosala oyo Molière Télévision eyaki kosala awa na marché ya lufu oyo ezali na ngambu ya République démocratique du Congo basi eza kaka nini desordre moko non ezala te tokosenga na bakonzi ya mboka ete babiloko oyo ezali kowuta na mboka ngola ntango ezali kokota na ngambo na biso esengeli kokontrolaka yango badate d'expiration yango eske expirato ezali normal oyo esengeli bana mboka bakonsome mpona kobatela sante ya peuple congolais pe biloko wana esengeli efutaka bataxe ndenge basociété ya Brascol oyo ezali awa na République démocratique du Congo ndenge bafutisaka yango bataxe ebele kasi basociété wana elongola bana mboka na chômage epesa bango misala kasi taxe bazali kofutisa bango makasi awa na lufu kutu bosana na taxe pamba te bandeko na biso bendikape soki amemeli motu eloko akofuta na ye kutu taxe te pe bamituka oyo ezali kocharge biloko boye soki ekoti na ngambu ekofuta nango taxe te pe moto akokontrola yango azali te wana nde esalaki pasi ndenge bazali komona baporteur bazali komema boye taxe kutu bosana na nzoka te taxe ematisaka kita ya mboka service ya contrôle osese kutu yolela on dirait ezisaka te pamba te biloko mingi ezali kokota awa ezali déjà inspiré toyebaka te mosala ya OCC awa na lufu ezalaka nini omona motu moko ake etelemi kuna atali kaka molangi bapesi 500 francs aleki abengi yango contrôle wana ezali malamu te esengeli sante ya bana mboka ezala malamu masanga oyo ezali kokota mingi awa ezali nde kuka yango mpena tozali kobeta sete na kuka ata kutu ezali frontière kasi badepo mpe esengeli ezala mpona kobatela biloko oyo bana mboka bazali kobaka te kasi bazali nde kolia yango mpe komela yango taxe nde tozali kobetela sete na mambima tani taxe biloko mingi ezali kofuta taxe te leta congolais soki ozali na susi ya bana mboka masanga oyo ezali kokota awa esengeli kokontrola ngo nanu na source kota nini ezowuta basalaka yango ndenge nini bana mboka mpe bazali kokonsuma ngo makasi yango wana lelo osomona bato mingi bazobela toyebi te masanga oyo propriété nango bazwaka ngo lolenge nini pe ezali kokota awa kasi ntango kamera ya Molière Télévision elungwe na marché ya RDC ebandi sikoyo kozonga na frontière mpona kozonga awa na Kinshasa botala ndenge nini bamasanga oyo ekotaka awa na Kinshasa mosusu batiango likolo mosusu na se motu avandi likolo toyebi te oyo ezali nini tokosenga kaka na leta congolais esengeli kotia ordre makasi awa na frontière ya RDC entre Angola na mboka ya lufu paske awa moto akokota basengeka 500 francs aleki na ye toyebi te awa banani bazali kokota pe banani bazali kobima biloko nini oyo ezali kokota kasi ya kokamwa eza nini bakongole mingi oyo bayaka awa bayaka nde kosombola bango kaka biloko na ngambo ya Angola bakotisaka mbongo makasi kasi bangole soki baye na marché na biso basombaka kaka safu na kombo eloko wana mpe ekamusaki bana ya mboka pamba te tomonaki bakongole na ngambo ya Angola bazosomba biloko c'est-à-dire bazokotisa mbongo kasi bangole awa safu kaka eloko ezanga ntina na kombo mpona kokombola ekambo wana mpe ekamusaki kamera ya Molière Télévision botala ndenge nini baechange ndenge nini esalemaka biloko ebimaka na mutuka mpo eya Kinshasa ndenge nini sa contrôle boni kutu bosana na yo lufu makambo bakonza mboka botia ordre makasi bataxe oyo bofutisaka basociété Brascol awa cher esengeli mpe efutamaka na lufu paske babiloko mpe ezali kokota awa ezali kotekama ndenge mpe kaka masanga oyo esalemaka awa etekamaka esengeli mpe efutaka taxe nango kitoko ndenge mpe masanga oyo ezalaka awa efutaka taxe kamera Molière Télévision lufu makambo Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information di mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Ô Amérique. Ela. Ô Afrique. Ela. Ô Asie. Ela. Ô Océanie avec Digital
Digital Momo.